nanu Zamai. Oh nini tuzu. Zamai, mai. Ah wali susu na mela. Mai. Nani apesi yango. Fongo la mweza na basache. Nambota asambele mai. Na lobité ken piana. Atako ba problème izalaki. Maloba ya mosali ya nzambe. Oyo prophète Emmanuel lido dia bimisi na munoko na ye. Ayebisi zonga na analyse. Sikonga na zonga te pona ni. Melaka mai. Mela mai. Tel kolelande tel literato so la to abiso son ba. Eza mai. Ya mai. Elo musu na kati ezate. Exacte. Caleçon ya bina filé et bungi na sengli nani oya yibibiso caleçon tokende kotali c'est pas ya mort et dingwe pas sa maladie azuko ali subonganga te tokende kotali c'est pas landa te mbuta Bina filé sengle na sous-vêtement na ye et kenda quelque part. Tu vas obliger bébé na fila so belé car yeba kokwa wenge. Akokwa wenye. Oui kokoko. Bon toza 4 asombelaka ye et puis bisobe to vandika. C'est lui à ressombela. Nani? C'est le dernier fils à Boutalikazu. Ah, ça c'est mon dernier fils. C'est mon dernier fils. Mon dernier fils na Wenge. Dernier fils de Boutalikazu c'est Céléos Scram. Ah ben oui. Mais oui. Ngai soko zelinga na za la fan club ya mutu eza très difficile. Posa caméléon. Te o changa caméléon nani? Oui. Yo o changa caméléon nani? Posa bi changer. Ah, na zo changer ce qu'on encore. Oh, Paka. Bako kakate. Bava na sa ya mabele poussière. Batatu ba mamo. Melastor. Ba yo ba pendi melastor. Omoni ba bini faut ba reconnaître ngai. Habari yako. Zoom. Cette fois. Lo lingi moko na kepa jibe na koyoka souverain premier. Voilà. Na kepa yansone na koyoka yansone. Yansone. Biso we ransone to landa. Dominguez, bonsoir. Didier Massala tata. Washington. Grand pays. Tika, kosuka wana. Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boissons non alcoolisées. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boissons alcooliques et non alcoolisées. Nalobeli chachote? Yo na moni on ngolobela kofi bien. Oui, nalobeli chachote. Nalobeli chachote. Yo zo ngolobela kofi bien te moni vandi chachote. Pas problème. Chacho za ko makasi. Tout sans te toucher. Di chacho. So que là-bas, c'est belé. Tama silisi kelasi. Alobi la gala na elisusu ngaite. Ki chacho era kati. Vidéo mo bo sai amema ki ba na nyoso poto so ba ki visiter centre na tozalaka. Alors que ça va n'était à la place il était à Kanda Zalaka. Il y a qui poto quand même na kimukolo mais il y a kota quitté bino bo sepe la position na agi na bino en tout cas ça c'est azo c'est que ça moi ba na mbuta. Ouais. Na lingité o matanga mafuta. Oyebinga pe bien. Ngana za mwana mukete. Soki na ye awa na analyse na lingité muto saka na ngai. Pourquoi que no mema bana tie sika ngana vandi na kata prison? Ok no laksa bana ke telle sikalité ya kana zaki yango bino bokoti ya kotite. Vrai ou faux? Nazala pena na posa un jour attaquer ya mutuka
na kati ya ba membre nyonso a wenge moko yebisanga ke liteya otamboli makolo mingi to kabeli omotoka bosana oloba na bosana bosana ndeni yo ningo bimisa bata wenge bakabaka te banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Na makambo tu oto discuter ya bachacho ya banani ngapo na ngande depuis musique ya Congo ebanda nano na mona musicien o asala ba eve koleka Kofi azalaka na eti omoni bandeko balimbisa nga pe na yeba kite na profiter ya bandeko balimbisa ngai bandeko ya chacho balimbisa nga po ngata nguna moni kulutu alati ngana bi elate lioyo na jija ki yango bonté elate nini o papa mopa walataki couper na nini mais ça alata bongo kalata te biba wa basi ya makolo te sikoyo ngana yeba kite esalinga pasi komona ndeko nanga awa kuto asu ndeko nanga te nga pena bakoseli nga ke banzoi babeti nga lite ya kanda pena donc ake koloba na kamera ke nga nazobima lisu te banzoi basui nga na libubu Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo que le bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na
ndenge ya kosakana te oza kolia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit. Voilà, Mbote Bandero Balandi à Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Toye nena sablim stoya car saute marabolo bezali en tout cas mambeza est belé on s'arrête na kata communauté surtout dans le secteur obstovan de la socio-culturel en tout cas ah ils aura toujours au pesimbo boy ma vana kota bon vraiment na vive du sujet à mon kololelo tika na saluer baibanga nyonso batala rabiso surtout ba bonné oyo ba linga rabiso mingi en tout na pesino ba mbote sika bozami na banda on bino en commençant par maman Lisette le kangeli foku moi sinzambe na pesio mbote na banda so basanga na bona kata restaurant yo les zones Dallas par maréchal les surveiller ça na bandeko basanga na bongo na business class pa ya papa na biso les boss Placide et Bio en tout cas bana poto tu es toujours na idéologie na son analyse mais loko zo retenir ngai et loko e kanga vraiment kanisi o etike ngazali présence na ebige oze mukulu azo panzaka déjà zo sangisaga ya pastoralité ya kanda o wapi Boki a diffama analyse na ndenge nyonso a vilipanda le trio oyo aloba akora koloba to kabiso na loba ke analyse ezali nganda diamba papa na biso général Kasongo so kutena mama zo sa analyse kanga bango beta bango fimbo ba melisa rabatu whisky boto ebité ye mo raza wana na ebike alors na détail pourquoi loba gibongo est-ce que ça qui c'était pas batu moro boy to ko sala ngana pa a plaisanter qui en tout cas d'ailleurs que ba détail sur les makaka ensemble nande on a osé mukulu tika na saluer nanu ba kulu tuna na bango poto banda bon communication na biso bonjour Moutali Kassou ouais j'aime Valdi Kulutu bonjour ben na CPLT parce que biso to na ndenge na biso to travail là ka to évitera pena ba problème mais nga bo benga na ye analyse bon avant na yawa na uta na prière na bi esprit za propre mais na ye bo kenzoka a trahir nga donc ken a benga pour kutanzanga liso na tatoyo oyo mikole uto lekawa en tout cas blague à part nga pena ba koselinga ke banzoyi ba betinga lité akanda pena donc akekoloba na caméra ke nga nazo bima lisute banzoyi ba swinga na libubu et pourtant nga vila nga we rason tozaka tana problème te nga na vila nga de la forêt et kotika la kokota tache noire ta jour morote lité akanda memingai na planète on n'existera te. Et puis nakomi diabolo, nakomi Satan. Bana maison mero ba ebi benake Mutalika su ya bango. Position de tir so ke renya, eza pona bokasité. Il y avait na Werason, ba conseil stratégie makambutu. Pe na lo bango 24/24. Mais lité akanda ke baby sa réputation na biso, neti ke biso linga avenso nete. Et ça linga pasi komona ndeko nanga awa, kuto asunde onanga te. Blague pas awa penanga na ebite nde boyambi mais awa nga na lingi ba blague te na pesi na mbote na boss Tanguy Brice Lulendo excusez nga pona humeur boss Tanguy Brice Lulendo na ebike Olanda biso avec bokebi avec popcorn na pointe pour nga na kozanga sa popcorn te po yango liaka tango Olanda biso J Malili pembeni na groupe LTB Mubimba na moni bongo bâti service bâti fluide bâti énergie bâti rénove na ba location mituka Pasta Padum Peti limbisanga na ebike na minute imere abiente mais na opesaka message oza déjà na kata kin yo lobaki photo kutan okutan sabsonalité ya kanda
l'été à Kanda on paye à Yawa. Donc on a bien après émission. Tout la no place aux ala, tout y a place aux ala. Au Lubanabiso, au Falo Lubanabiso. Mais il y a un rassemblement ACP pour le numéro 1. Et la première semaine en mois de septembre, dans Matadi na Damar. Gary Wele, au monument Mboluki. Gary Wele, au Saliki David Livingstone na yo. Ti lelo aux États-Unis na Washington aux zongi na fief na yo FBT misalande na yebi ke ba bonne nyonso ya film na film ne boza wana na ba moka boza boyi ba ke FBT misalande eza déjà na bino kuna donc FBT misalande et pas ya boss Paul Fikipo na yebi ke yo po pesa biso ba concert to po na lité ya Kanda na osenga kana ba bonne na biso nyonso o baza partout na monde boyi ba ke FBT misalande Afrique du Sud na ba ville belé bato Cotonou na Benin boye bakezali bato Nigeria bato ya Angola na France bino mboluka na tinda Kibuki Grand Montant na France FBT misalande za wana vandeli bino merci Paul Fiki pour grand prêtre et puis il y a Dédé Moupassa honorable merci na pesi maloba pa ken Roger Bandou RB Roger Bandou Fondation RB en direct de Kinshasa. Il y a Vandi ça dans Kampala en Afrique de l'Est et Mobimba. Mais bon, Dieu existe. Dieu existe déjà parce que le restaurant Mounene, ils ont dit ville wana oh que ça la commande à domicile. Ba elio yango, ba elio loko sengi et n'importe quel biloko. Ata tabako tumba ba yela yo. Ata biloko en nature bo ça qui a l'osso. Oh nini, ba yela yo. À domicile, place aux assistants se déplacer, mais il peut ça $5 à Pamba. Roger Bandou Fondation RB. Merci Ken Malobayon. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Valdi. Bonjour Ndekogno Sobazolanda Biso. En tout cas, le lot toza lundi. Le beza dimanche. Dimanche tozala qui bon na ministère des affranchis. Je pense bato Bazolanda Biso bazo bate babi kinga sambela na ministère des affranchis. Ndeko nanga lité à Kanda pe tokutana na ekuna en tout cas lobby ezalaki réconciliation muke par prophète Emmanuel Dodi batu bakamwaka ke Ken pia nazana batu msusu mona babebani lelo lobby babongisi neti église nation ministère des affranchis bakisi njora pe bayaka kuna balité à Kanda pe bayaka prophète alobaka église eza place pe ezalaka lobby tokutana ki vraiment faut que la respecte maloba oyo basali nzambe bazolo en tout cas na senga 1000 excuses pas mbuta parce que na informa qui était lobindo ya quitté na informa qui était en tout cas o excusez parce que prophète abaki en tout cas to meka kotiana c'est surtout prophète abeta qui c'était lokomoko abio moni archiste Siméon Moussindondo architecte très intelligent voilà ake ko lesa na ndako nena limete ndako kitoko nengwana. Voilà. En tout cas, prophète est-ce que yeba ke yo botama na Kalemi. Mboka moko na papa na so Kabila. Donc yo za mutu te oswa na kana bato yo mama tinda na délégation. Donc yo kutoza mutu moko ko kende na kingakati wana ndaku na yo kozwa mbamakaku bampakasa bangando ozongi nango na ndaku poza ndaku na bino. Parce que ndaku na biso bato Kalemi. On se comprendre. Donc wana za famille na ngai famille Kabila parce que teuti na Kalemi biso nyos. Bazoe Kabila koza na mbongo boy papa na ngazoe na kokotisa liboko na poche na chepe mbongo wana na poche parce que biso on so bana Kalemi. Donc yango moni tozala ikuna na lobaki non to lukaka ko tia makambo ngo na se en tout cas na pesi prophète Emmanuel Dodi Bambote belé venanga Ogi Kingombe na Lubumbashi Ogi Kingombe RTL man toujours avec force ngapena zana RTL Théatine de la carte monsieur Zokota en tout cas merci vraiment Valdi Tamboué ndengo sangisi biso vraiment Joël Salambi ozolanda biso ba vieux luzombata basa Apoli Lumumba batu walanda biso baza ebele mais to sala débat makasi parce que ngape il faut na reprocher l'été à Kanda po na otika eboté malgré Malimbe bonjour pasteur pasteur ngo bonjour Valdi Tata Pamolayo pesa pasa pesa kenana OK na pesi mbote na bandeko nyonso o bazolanda biso na tango yo
na pesi mbote na babone nyonso ya fimbu na fimbu o botalaka biso lelo bandeko bokamwa te ndenge bomoni nga lisusu awa bino moko bomoni kulutu na ngai mbuta ndenge aza monte pe ndeko na ngai Ken Piana na Valdi ye kutu mukolo likambo wana elekaka pesaka na yenga kwanga na dendo Gotela so mama itomo. Na yango wana kanda gosisa mutukanda. Ila so mama. Nalo bien. So le ndo yebo. Nanu. Zama. Oh nini tusu. Zama mai. Awa lisu na mela. Mai. Nani apesi yango? Fongo la mweza na basashe. Na mbota asambele mai. Eza basashe. Na mbota asambele mai. Okitsa na mutema po makambo lingolo bana vraiment awa na mela lisusu mbuta. Non, eza gravité. Mela mai te papa. Mela mai ngape mai yango. Alpina. Mai yango. Mai yango to mela mai te. Mais général ka songa ebike ana mela mai. Général a ebike analyse d'araba artiste. Général a ebike analyse d'araba artiste dans la posa ya paix la culture à Congo. Lobby ezalaki dimanche mukolo ayenga nazalaki na église biso toza bana ya affranchi et pas ya papa na biso prophète Emmanuel Idodi tango kilite sili papa yebisinga lobilité ya kanda nazana posa na yo oya na bureau protocole asungi ngai amemi ngai ti na bureau ngai te bato ya mokili bayebisaki nga balobi kotia makolo na analyse te mais mosali ya nzambe ngai te prophète Emmanuel Idodi ayebisi nga lobi suka lendi soki lendi oniati makolo no na analyse te oyo koyela yo etali biso te biso basala nzambe si tolobi nalobi te Ken Piana atako ba problème ezalaki maloba ya mosali ya nzambe oyo prophète Emmanuel Idodi abimisi na munoko na ye ayebisi zonga na analyse sikoka na zonga te pona ni mela mai tel kolela ndete letaka to sola to abiso so mba eza mai ya mai elo musu na kati ezate ezate Ofongo la ngomoni ke fongo na eza na mai soki ndo langwe pena na kati ya emission wana seke loko mso ezalaki seke pena omela ino na ndako ya moko seke omimelela ino na ndako obiso pio ka mai Oyesu na nga obenga nganda diamba oui nabengaki nganda diamba nabaki soki analyse bato bavandi lisusu boye général Kasongo sala musala papa seka kanga na yo nani prophète Emmanuel Idodi alobi analyse nazonga tiko bakanga tsundele prophète alobi nazonga analyse prophète alobi nazonga analyse prophète alobi nazonga analyse de prophète Emmanuel Idodi papa yebisinga nazonga analyse papa yebisinga alobi bénédiction na yeza na kati ya analyse mais là bas et puis bayebisinga balobi mama ni mama mama Olive Lembe Kabila avandaka pe atalaka analyse mama na biso na boya siko mama azolukanga na analyse azomona ngai te mama na biso mama azotala na analyse azomona ngai te eza kitoko pena eza kitoko te mela na mai balingaki ondimwa nga moko pe mwa posa moke ezalaki ya koya mais soni tangu siko prophète Emmanuel abimisi na munoko na ye ke mwana analyse baza na posa nozonga soko zongi te ti lendi lobanga naza mosala nzambe te oye na force pour la prophète Emmanuel amonelinga makambo yaza emoniseli ya nkolo papa azomonela biso oyo ekoya lobi soko bato oyo oyebisaki ke awa ezalaka nganda noir ke ezalaka nganda noir oloba na bango nini vraiment bandeko na ngai botika biso na analyse tovanda kimia mosala nzambe alobi nazongela analyse nazongi tokemo malemba lelo meli whisky te lelo bapienga mai bango moko bapienga mai est-ce que jour to pesaka whisky agende pesaka pembe soki esalinga mabesaka bango mibale bongo est-ce que oyo tango fongoli yango yo mo fongoli yango yo moko fongoli pena ozomona na bakashe zana da gene ya original est-ce que tu peux savoir whisky
Il est peso kokane. Ah, t'es avoir comme T'es en tout cas sur le maillot ça. Tu sais que le Rwanda peut nous causer les bisous. On a causé la bisou en pleine émission. Jour on met là, jour à tomber là ou de l'autre. Tout n'est moi. Et bon. On met là il soutient. Martin me dit que il va voler ça Martin. Et que ça l'appelle Martin hein. So pendant il va télémer là que babiko que soit analyse te boy na boy pour le bien wa tout à l'heure. Te téléphone bato bane ko benga na téléphone azoe bape bamboka bazate bazo benga kaka partout ngana bengi yo na France ngana bengi yo na États-Unis na bengi yo na équipe moko kumisa ya Angola boy. Oya équipe te na boy ba problème. Équipe wana te balobi na tanga ngo susté. Nde ba pekisi ngai. O mais équipe. Non, ça comme ba équipe. Équipe ya kumisa ya Angola na. Eza ba bete. Mbuta. Oh, mais ça lit dans Angola ba tout ba. On est logo ba FC Libolo. Oh là là. Ngana yeli. Mais ça existe. Mais FC. FC Libolo. Ils sont en Angola, ils gagnent pas ma coupe. Oui, ils analysent, ils tombent en fimbo. Mais ça, comment existe? Oui, ils analysent. Valdito les gars. Corée qui t'entina. Mouta. Prophète Emmanuel de Daloba qui était. Tosenga kanzambe bolimbisi. Oh, nanu to monate. Boni bande kona yo. Oyo soki ozape na pasi mbuta koko longo na makolo na ndako ne aye kotala yo pozo mona yeboye na miso abato. Bien sûr. Prophète Emmanuel de di papa merci pour na musala munene ozo sala pona bana mboka ya République ya Congo mobimba tobika na liloba oyo te ya kabiso talanga o lobaki na sala lobaki lendi elekate nde na ye awa lendi lelo naza na kati analyse naza na esengo makasi papa eza lokola ndenge muto te ya kibiso lobi azalaki na maladi ya maba kende ko bwaka na liziba ya Bethesda ndenge na bwaka mi na kati ya analyse eza lokola na bwaka mi na kati ya mai wana oye bikisaki muto maladi ya nganda noa longwe nganda noa longwe place akwiti po omoni bapesi nga mai prophète alobaki analyse faut bomela ka mai po makambo lobaka eza lité ya mobimba pour confirmer opinion est la raption ndako ko ke no mbang te mukolo yo yaka on mêlera quelque chose avant sa émission nazo reconnaître les suscités. Journée na reconnaître ngo les suscités. Le papa Emmanuel de Dabaki to botsana o eseli. Na sina comprendre ba mvuta batangai. Ken piana limbisa déjà depuis les jours. Au moni ken makamona na cheko muna wote. Oyo pesa nga kwanga na dendo. Pesa nga kwanga na dendo na Philippines na mona ke sakale longa na dendo e ko sala mutu mabeti. Nzapa mbola ila drogue oyeba. Bunga na goyeba wapi. Pour ape bakoko fula ngape ya kofule muta bani misiki kale na kotala analyse réalité akanda koti na lisanga ba moni bombe zawa siko batu baluka kisiko ba mvute lité akanda ba mvute mami pepe ezalite valdi batu ba mona bato ndenge bakendaka lité akanda kota yakendaka na télévision bimisa biso mabene biso raconte ba musicien mo boy na boy Asengi bolimbisi prophète Emmanuel do David singai zonga esena zongi supona yako bandela una saki. Attends question moi muke na ta que sur zongi normal. Et cette musique a redémarré. Bon na moni so beta kake. Question est-ce que musique a redémarré? Oui. Elle redémarré. Musique est so beta. Para poto bolimbisa bolimbisa mais là au monde etikanga yo le kana télévision lo bapena ke yo bantu wana moni bangwana bazana numéro butu bakumisaka ayamba ba kututé boyena boye batonga ngaye bonga natangi ko mwa mutu kuna boso kumisa mutu ko bimisanga mabete aweza analyse bakumisaka mutu te awa tozo lobela mutu nyonso toko lobela mwa muke na wenge esa libota na biso toko lobela pe mwa muke na ba wario esa libota na biso toko lobela pe mwa bagolo esa musana na biso netinga na minute na yeli nanga ko lobela makambo papa na Emmanuel Dodi makambo na bina banalise bolo babino mibale te osala ngoka ozala kati déjà to banda vandi ba merci. Tu évolues la biso Madame Olga Kabelo à partir du 10 septembre 2022 oyo réduction et vente maintenant à 30%. En tout cas dans les salamaté binombolinga balas frontal ya kitoko bongo beta tout vraiment pas Madame Olga Kabelo oya Bruxelles mokonda Kabelo na Bruxelles en tout cas beaucoup za la décité boutique ezawana et do pesa makambu ndenge longo bani mutalika su
Ah oui, là, un week-end, le roi, début de la semaine, tout le week-end. Tout le monde a vidéo mode circulé. Il y a une vidéo par rapport au tout le monde la semaine passée. La réaction, il y a M. Ig Binafilé. Tout le monde a congédié qui définitivement des musiciens, des danseuses, des animateurs. Tout le monde est animateur, on a une vidéo lobby pour avoir qui ça la crime soi-disant chrétien Fabregas Maestro. Le but de mon hyper qui fasse il y a fan na concert na kermesse et si puis fan moko bande ko loba makamo boya mona ki le roi détracteur pas bengana ki na concert abiso moya to kende poza mutanga mbwana na moni pesi pe na mbongi abetana matadi abetana na noki après ki betana matadi et ça li mbongi ya osakanate na toile. Ouais. Bon, pour commencer d'abord na kosenga na ba mélomane ya musique à Congo ba chana pause na nyonso ba uti ko vivre na week-end ba comprendre parce que au monde na musique na so na mboka na biso nga za artiste na l'expé moi temps mingi na ba concert ba voyage ba nini en tout cas ko tenir ko za la pena rigueur na fan o ayo talon na concert ezara moi pas si mke na mona reya na ba tant moral na baby tout tant tension za ko mata mais et gera mara moi maele moro boy mais ndeko na bina filé et le roi bêta qui direct pas fanatique et puis à moi si bon peut-être tant concert ici là qui tant avant na ikimi atali vidéo conscience ya ozonga a comprendre ka sala ki mabe na ebike après awa biso to umela raté ndega tozana ndeko na lité ya kana na ken na yo photo kende inde pas bina filé donc nous yoka ye mora mnogo na ya loba mato na biso yoka non fa ya biso parce que biso za problème na été donc photo kende go yoka et puis to solo là to yeba pourquoi apodi lignée wana to boyite que guerre existe to boyite que beaucoup tyrannie ezo exister mais tant ba tiranaga on dirait to contrôler la zone to débordera pas ba innocenté c'est tant ozo boma ba innocent en tout cas wana guerre eza sou ya nzambete et comme bena guerre satanique parce que même guerre tant ba mbila ba na obunda ba priaka bena nzambe abatela bango ba bunda malamu ba reconquérir territoire na bango donc ponanga na meki ko tala vidéo na bien bina filé on dirait tension eza ko matamakasi na ebité niveau ba tumbolele mbalo eza ya sorte nini pour abima pena na place azala ki na coquille na ye akoma sko boye sans coquille abana ko niata comme il faut na ebike Fabregas pe guerre ne na sala ngo azaka pena na ba tir mo ke soaga parce que auto leka na média na week-end pe kaka avant que j'étais je crois moi vendredi boye so tant comme France oh pas lobaki en tout cas ba quand mususu na ba riposter te on a to gérer na nuka ka riposte ya bina filé mais étant que parent étant que star on a succès lelo étant que leader d'opinion to meka ko yebisa e a meka ko zonga na pona e na koki na e wazaki nango parce que guerre air mo ça la ba fanatique elengi mais ce qui est débordé et les arabes fanatiques guerre za elengi na nini o gibina filazo tonga banda kuna et ko pesa courage na muto aza na guerre na ye pas tonga parce que sera tongite à poli bina filazo beta ba concert presque chaque week-end 2 ou 3 ou concert moko de ngolo bazo côte sambongo ce qui concurrent na ye o bazo beta na masasi azo côte sambongo ndengwana te et ko pesa courage sur tous les plans yé pas tellement abunda pas côte sambongo ce qui bina filé azo déborder dans son ba voiture et que concurrent na ye aza na retard à cause de l'effort à rattraper. Mais quand on a dit que concurrent a été au bas autour, il y a dit que ça Fabregas bien affilé. On a dit que Fabregas ça dans les bons, bien affilé pas ça dans les bons. Elengi a ba fanatique ça comme on a biloko wana. O ça la ba fanatique elengi et non qu'au final. Très bien Bouta. Déjà le fait que Fabregas a kota ki matiti, a bibi na nzela koti matiti.
tant dans le baba titi na sansa ki mukolo donc ba propos so atena ki makamba ba sextap makamba belé na ba tire muso azo beta er bo beti na mire zongeli emoko donc ekende na kana emoko et ça là qui peut ba fan mususu pasi mais na bi Fabregas asambela trop aibi nzambe ape mutema munene na tire ni omona ke beti na mire zongeli emoko neti likamba ba bonne Instagram wana automatiquement que n'est pas vensonné parce que muto toyebi ke ba bonne na e et comment il va 2 200 000 abonnés et qui tient 1 800 000 1 900 000 et ça fait une absence sonne de nous le baguettant à tirer et bêter na mire ils ont gagné beaucoup de contrôle les agis sauté surtout au sein de la Fabregas pe na kanae à calculer ba tir donc à tirer n'importe comment même ça m'a facilité à gérer à gérer à gérer et ça l'est bien parce que dans minute oh so tali pena bien même les musiciens qui sont na poto na France ceux qui vont répéter na pe ba beti na na week-end c'est parce que il faut relever le défi c'est parce qu'à solo libéra bango babunda guerre ensemble côté pe abina filé aola la pongité ba contrat toujours parce que de beta ya moi les la guerre qui est bien mais bati kande na ba point au ba commune na pena que Intel bina filé biso to lobana e atiko tanga ngoma Fabregas a dosé aza d'esprit o aza na ngokaka en tout cas Valdi ya ngali kamna ngina ngopona loba donc ngapona nga étant qu'artiste na bi que guerre eza bien guerre matsa ba artiste belé soki lelo wera JB ba bene biso pendant 20 ans ba 20 ans eza ma guerre ne sali que lelo baza ba millionnaire soki lelo fali aza place aza eza guerre ata loba ngaka na bundaka te nga boete te abundaka ba yebi na calculer ba tir na e ezo sala ke abeta ba merci et sala ke le 29 octobre a au sala so plein autozela na stade des martyrs et puis soki omona ba wata lelo pache martyr na décembre album ne pe bima ke yo sala pe nzela bien c'est parce que guerre eza soki guerre eza la ki te wata kolota martyr te pas omona on est pressé. Mais ce que tu as parce qu'à comprendre que la guerre, ils ont des éléments pour se faire un tour qui est dans le monde pour tout tika ba point chaud anal, tout tika ba combo na biso na liste ya ba sala be événement binene. Donc pour naza pour guerre, mais naza pour débordement. Merci beaucoup. Voilà. Héritier Poma les grands qui signent bien d'autres à biso depuis Paris, agence Bon Prix, na Château Rouge, na Pession Moté Papa, Ken Piana, toujours ga question na tout na bon Mbuta. Réaction à M. Ig Binafilé. Entre le lobby internet et Saranaté. Bon, Valdi Tambo, premièrement, nous, guerre est une guerre spirituelle. Au moins, il faut que le vérité. Binafilé, Binafilé, de nature, Binafilé, c'est impolité. Ce qui est le lobby Binafilé, c'est comme une mesure, il y a comme impoli. Azo expliquer une cause, ozo comme ça une impolitesse place azo commater parce que ça m'a moment spirituel. Est-ce que les lots parce que Mbuta soulever loko moko awa photo qui ne tie pas bien affilé. Ngapena na solo lina ba biro mususu. Ya bien affilé car ba expliquer na moi parenthèse moko muke. Valdi ta monnaie to zalaka na yo boy. Soit nga na tindi batu moko boy na bi ke yo zalaka na batu moko boy. Na comme sola na bango en coulisses ce qui na tindi bato ana bosela nga mission bolukela nga sous-vêtement Valdi na sengla Valdi bayelinga déjà jour yo okoya ko comprendre que ça na bato ya mutu na nga moko tozalaka na e ba pire toyoka na kasute atinda bato na otanga komba mutu te menga na yo kike Binafilé sengla na sous-vêtement na ye et kenda quelque part. Donc, na minute on a zoebisa yo moto ekopela kala mingi te na internet na nenga blague te. OK, biso kaleson wana na singli. Oui. Toza na posa na mo. Kaleson na singla na pena febima. Siko yo Valdi. Zela les kutuku na ngati boye. Place sous-vêtement na single kei. Et comme ça la pebi na file lobby. Musique toyoka na babar. Et on ça lobby pété au Congo du Sud. Lobby lobby makambouye azobitumba to bundisa liba na ngabasanga lobo. Siko foye bango ke neza likambo biloko bazu ya bina parce que sous-vêtement muteza sacré
Comment okotina mutazo biloko yo eza sacré ya nzoto ya mutu. Biloko ekei. Yo keli makambo wapi? Na yoki zela tozo kende. Na yoki makamba pesi na information bike nga sola na ba biro ebele. Oh baza kuna donc et ya makambo moko boye. Et abina files ko banda ko expliquer batu moto kopela na Kinshasa. Ba musicien baza batu na ebite soki ya ndenge nini. Biso ko tozala na internet na monde na biso batu batiko pekisa biso pena ba analyse pardon. Biso to sala analyse to bebani lelo to ko bongisa na biso lobi to luka na rapena molilité. Ngana luka sous-vêtement lité ya kanda te, lité ya kanda luka sous-vêtement na ngate. Eko kokayo ngana za mutamata ko minene. Eko kokayo kaleso na ngai. Ngana aloba makambo sérieux yo siko bo luka ba kaleso est-ce que biso lata ba kaleso. Kasango to lobi boy. Baso ki loti wana eza déjà kaleso wana. Kondo. Vous comprenez? Donc arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. O luka biloko ndeko na yo. Azana bana, azana famille abokolaka. Bilamba na siko eke na ndaku nini? Bilamba wana mission nango ezalaki nini po elongwa na ndaku ya bina file ekende place ekei. C'est ça place au bateau, il faut pas mettre na ba question ba Joël Salambi déranger nga mingi otuna Ken eza ninyo juste ba wela Joël Salambi eza likambo ya sengle na sous-vêtement bina file place ekei nde tozoke de pas bina file a expliquer biso clair. Mais ko benga na fan par exemple. Na ko benga na fan valide ko makana ba shoki mususu. Oyo olinga kutata mutu ya mutu wana pembei na ote même azala fan. Très bien. Vous comprenez? Donc il y a un bilan mususu, il faut que ça la attention. Il faut que ça la attention na makambo mususu. Viens à l'impe la place ça na PCM bote ayebi valeur ya soki bazio sengre bake nango quelque part. Makambo na lobby ayebi place Hollanda ayebi. Ayebi kulutu na mo dia vita. Grand joueur au Saranté Banjula ba yebi na PCM bote. Yeba ibara cycliste la fessière tant betana yimana mais carrière avait salabo ya au Saranté. Au décevant ki batmo belé mais les deux fonctions analyse kulutu ali no moke mozo Hollanda yo. London na PCM bote. Ngapi na PCA. N'habité Mayo Ken Pianana Boutalikas va te répondre tout à l'heure. Pour n'a pas justement bien affilé, n'a pas été traité que ça y matière, boyna boywana ça y maturité. Nous avons partagé même ma vie na bango. Oui, na kozanga malobate po fona loba. Po ezali kambo ona minute soko koti na ba Instagram okuta yango. Na ba Facebook, na ba TikTok, même na ba page na bango moko privé okuta yango. C'est que ti bango moko bazo se permettre bacha yango pe na ba compte o ya bango, c'est que ba s'assurer na makambo bango bazo loba. Biso tango toye awana analyse na ndenge na zoloba boye. D'abord premièrement eloko epusaka biso etindaka biso photo yo kapeto mona. Nde toye ko vanda awa. Soki to yo kite, to monite, bino moko bo bandite. Toko yate. Toko yo salade. Mbuta na lulio lelo makasi Oh.
Pona nini mon frère? Olati Gitoko. Nzambala. Banzambala oyo. Nzambala. Dans votre église. Kasité. Na yebito comme na oya baba to saka pa na biso papa Emmanuel Dodi. Ité to sito yokani ya. Et na boité papa. Ah, ngaye. Zambe. Agone église sumo nini to mema. Tout ça na analyse, il faut to contrôler rapé biso mongo. Biso te ko contrôler yo pola taka bien. Zela mbuta na comprendre comme problème à jalousie. L'idée à kanda zomo aneti mbuta nga botola e succès na ya bazambala. Na kote ate yazana don de Dieu. Malgaza kanda. Azana don de Dieu. Mbuta tuna penza batu. Soko tuni batu bakoyebisa yo. Na kovo na libumu ne lambo lati baba penza. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Baba. Oh Seigneur. Oh. Na lobasko analyse wani zala ko féliciter ya na ngai. Oh là là. Féliciter. Wani za zuwa osale zuwa. Féliciter avec Bakuba. O sepelite ninga lati zambala. Toza la pena clair o sepelite. Tofungola mitema bien te nani. Tolobi to yokani mais mbuta. Lakisa pe bolingo. Ah? Pona nini? Kolata te. Boya kaka na idea ko étouffer baninga. Oh, oningo étouffer ngai. Uyo boni croix a. Oko tchaba croix lobi nango. Oh là là. Preza roga. Preza roga tala makamba. Nenga na amone la performance zambalo kwa ekota. Ekota. Quel lisusu. Pourquoi on a eu Deni ndenge moko? Otelaka toji ya Deni te. Boya izaka boye. Boye yango yo. No yakeza ya mamoto. Yakeza ya ji ya mamoto. Griffeza. On peut beaucoup. Non. Ça va fait beaucoup. Bon, na loba. Ba peta ba beaucoup. OK. Papa chéri Jibin Piano. Leader à Moufou. Leader à Moufou. Omoni guerre na miziki e banda lelo te. Nazana mauvais souvenir. Mbuta tango lobaka. Yo mona ka ozo loba pona bato bazotala yo na profitaka na biloko ebele. Merci Aya. Guerre ya miziki ebele ba mata, ebele ba tongi, ebele ba zuivi. Ebele pe ba choli. Ebele pe ba choli. Voilà. Ngai nazwa ba risque. Ouais. Pona Jibin Piano papa chéri leader à Moufouben. Ozara fana na ye. Ozara ki fana na ye. Yo lo ba ozara ya wera. Landa papa na sa tout terrain de ko ngai. Landa siko na to betela yo. Ndenge nini histoire ezalaka. Voilà. Omoni cicatrice bola nanga bien. Omoni cicatrice on azana ngo nelogi. Pardon botine la vidéo au Soraya. Botine la vidéo au Soraya Mpiana. Na Daïda Mpiana, ba leki nanga nyonso, bana ya papa chéri, Jibin Piano leader à Moufouben. Voilà. Yambuta. Oui. Cicatrice on nazo yango wapi? Nazo yango pona bitumba ya wenge maison mère na wenge BCBG. Yo za na kana. Ezalaki nga zaki na n'époque wana nazakuna nkota papa chéri. Voilà. Concert oyo yo kaka na fikini mbuta na ebité à l'époque wana yo kokimaka mboka. Te nazalaki. To kimaka. Te nazalaki. Okimaka mboka. Te tangu wera na jibe beta na fikini nazalaki. Ozalaka. Na utaki Afrique du Sud, na ka Yembeshentemba, na ye 2 semaines après bango ba beta. Ka Yembeshentemba azali Azali. Bolingwanga na ka Yembeshentemba. Moto akabola te. Moto akabola te. Wana Rambo. Moko pe fona zongi la PV Rambo. Na zepe ne ba problème na Rambo ba yebisa yo de. Tokoma. Biso toza bana changu. Voilà. Changu na Kingasa nya suka kuna na masina si forko ba yebi. Papa to yebi ko soutenir mutu. Omoni ngane na zabwe. Nazala pena na posa un jour attaquer ya mutuka. Na kati ya ba membre nyonso awenge moko yebisanga ke liteya otamboli makolo mingi to kabeli omotoka bosana olobana bosana na bosana biro olobana bosana ndeni yo ningo bimisa bata wenge bakabaka te biro je kasi ya bakabaka be liste eza mulai bosana loba wata soko kena ngona nenga wata ndenge bikolo somba dernier soko kena nenga wata atuka wata ko prouver mutande toke ne pas na filo bike to obligé pe bina fila so mbele kara yeba akoko awenge akoko awenge oui kokoko bon toza 4 asombela ga ye
Et puis biso beto vandika. Ya zone lela. Musique otamona mituka ndenge na ndenge yaya. Pwesa mwa nini. Yo pozala papa Olive yaya. C'est le ya kosombela yo. C'est le ya kosombela yo. Nani? C'est le dernier fils à Boutalikazu. Ah, ça c'est mon dernier fils. C'est mon dernier fils. Mon dernier fils na Wenge. Dernier fils de Boutalikazu c'est le Scram. Ah ben oui. Mais oui. Moi na yo ya suka. Dernier fils à Boutalikazu. Vous avez les réseaux sociaux. Ah. Na félicité pour na kuna epeli ngosila. OK. Voilà. Ngai nazwa ba risque parce que tuna Bill Kitoni akoyebisa yo. Bill Kitoni aye ko beta concert na Marcha Liberté. Ouais. Era sali groupe na ye. Pourquoi Bill a telema ganga bwe o banzoi to ba fourmi. Okay. Na kati ya ba fourmi wana ngape na kati. Biso bana changu to eko soutenir Macritonge. Paka. Bako kakate. Bavana sa ya mabele poussière batatu bamamo melasko ba yuma bapendi melasko omoni ba bili faut ba reconnaître ngai papa habari yako zoom cette fois omoni biloko nazoloba ah ona mosabil na bebise belé prophète Emmanuel Dodi nzama pambola yo na yo gelenya analyse papa ningo loba ki zonga Carle la pina filera okangama kuna na tina okangama pas prophète Emmanuel Dodi na tina voilà oyebi ke muta na se retrouver c'est ça qui na bisonano ya zo konzatol ko kale tola kudiga ozana busi lolendo na papa yo lingi to soutenir busi lolendo et comme Charlie Loba papa yoka Charlie Loba azoyoka bastangi busi lolendo busi lolendo azoyoka c'est l'ami de Bill Gates de Bill Clinton te waro BBC c'est l'ami de Bill Clinton algalo ba de Bill Clinton Bill Gates te sebero ga to koto vito ko samedi na peso parna te na la kaona nute na la kakio ya padu peti para kita te padu peti ara kita osama loba na oza mukolo te tifa sebero mona baluki na manke yo oza mukolo ya bossa yogi tangi te leo na melite yanto na yema na melite na langwete na zanaki ozo na silsa analyse papa to uti na ba guerre ya makasi o peut-être ba fan club ebele ba yebaka te tangu wenge BCBG na wenge maison mère combat e bandi ba misusu ba kufa ba misusu ba tikala na ba défaut ba misusu ba tikala na ba choc ngai concert oyo ya moto pene ya makasi wana nanu ba Bill Kitoni ba fere ba longwete o to kutanaka wera na jibe la police na soye bata à l'époque ils allaient général nan Raus ya Rauti ya mokonzi yokena wapi mais bana lizo ngeke za nyo zo kanga biswa azali mokonzi monene ken ezalaki po jibe azonga ndaku na ye po wera longwa azonga ndaku na ye esengelaki mbila kita wana ba Bill ba longwa déjà bagaz actimogène oh ba betati 14h oh to betati 14h et wana ba Bill si ba longwa ko bosana naza pe moto e bandi bitumba papa nazwa libanga awa bende cicatrice oyo jiba mona jibe bochanga wapi jiba mona wenge ba mona redémarrer monde redémarrer monde bana monde redémarraki ngai cicatrice ezoli moite cicatrice so natali yango e rappelaka ngai lelo Soraya kolala na kimia lelo Daida mpia na kolala na kimia mais ngai ti lelo nazana masina siforko pembeni ya cimetière na Kingasani ya suka na bundela pe batu na monde musical yango tozoloba boye pona bina filé aza moto ndenge ko vanda na bina filé po bina filé to loba vérité na vanda kana bina filé bina filé ayebi ko honorer ngai atindela na invitation ken ezana biloko mususu ko muta yebi singai pona yo na ko loba te okoseli ken makambo
baloba na nga pe belé na téléphone pour na Keni na yebisa bango te nga ndenge naza boye Keni lelo nazo témoigner bato nyonso bayeba tozana ba journaliste et internet ebele o basaka ba analyse o baloba ka makambo ebele belé mais nga soki na longwe masina kingasani siforko kuna na kingasani na kiti awa na yeko sala analyse na Keni tant Keni na kotambusa nga soki na zongi ndako $100 ezanga kate mais kende pa ya ba journaliste musoko lia kikedi nandika oui bi façon pour la que on débattait ya lo mamba boye mbuta eloko déjà tombo sana déjà likam to eli makambo wana te analyste papa tininga papa prophète tininga na tsala analyse abina ele makambo wana te obi lobi na okaki mawa na buter na Hollanda vidéo mo boy sai amemaki ba nenyo sopoto so ba ki visiter centre na tozalaka alors que ça va n'était à la place il était à Kanda Zalaka il y a qui poto quand même na kimukolo mais il y a côté qui était bino bo sepe la position na agi na bino en tout cas ça c'est azo sexa moi ba na ba côté kuna pe visite si ba na ta sendi ngai pourquoi zo bongo bongisa mo gesa isa ya segi si ba na pourquoi longola bana ba teka place pourquoi longola bana na Kinshasa et puis bana ba ki omona ka isika nga na salaki prison et puis bana ba yeba na ba ota rappeler bana ba yeba ki ta rappeler bana bino boye na aja muke boku misanzambe alite akanda pena na kimukolo mais akoti pete aseki ngai problème ezate ya sai nzama pamola yo asa pambole bana ba kei poto pambole makasi problème ezate c'est le zolo nda memaki ekuna biso elikia ezaka kana to kufite prophète Emmanuel de ba pesa nga assurance abaki lokolo zana pema na bomoi nzamba ko sala pesa nga assurance visa te apesa nga assurance à visa te bonio maloba na eza déjà visa mobimba maloba prophète Emmanuel na loba bien maloba ya ntoma ya prophète Emmanuel Idodi eza déjà visa pona ngai mbuta zo katanga makambu pona nini mbuta na lingite o matanga mafuta oyebi nga pe bien nga naza mwana mukete soki na ye awa na analyse na lingite muta saka na ngai muta saka no azate aseka na ye problème ezate ndenge aseki ngai na bana na ye po ya koma patron na théâtre po ya koma na mbongo problème ezate non acholio te aseki ngai pourquoi que no mema bana ti esika nga na vandi na kata prison oke no laksa bana ke telle sikalité ya kana zaki yango bino bokoti ya koti te vrai ou faux vrai na zaki na prison mais ko seka ngai nde na sepeli nango te non mais ko laki seza ko seka te ok no laksa bango pona ni bayeba wane komba bêtise mais pas na c'est bazaba na yot ezape mabeta ala sa place papa na bango azalaki c'est que place wane comme lokola misé pona ngai et comme misé na nzoto na ngai mais jour ansi akotala nga na prison akotala na chambre note parce que ansi ndazalaka ya kuna trop ansi nde mutu ansi tata pambola yo bolingo pe motema ya baartiste evandi na nzoto ans ayaki kotala ngai amonaki nga pe tofandaki tosololaki apesaki nga bacourage malgré auti kozala na Kinshasa awa kanisi te abenga nga tokutana ye azozela nga nde na ya kolande na hotel esika azali tata pambola yo bisika biso ya mio nasilisa makambo nzoto ya mutu eza na baréaction presque nyonso nzoto ya mutu bokoko lobela mutu likambo moko ya pasi mutu aleli mutu ayoki problème mutu akanisi ekobela tension ekobela estomac pourquoi mbuta na Ken Piana balobi tangu tozosilisa awa tozokende ngana bango inde tina ndaku ya bina file voilà nakozala pressa koloba te parce que vidéo wana etamboli circuler ba misusu abenga na téléphone balobi lité ya bina fila koko réagir bo na nini mutu wana za fan ya ebe loko te nga na yebisa quand même ba chauffeur na nzela nga bi chauffeur kumba malembe po yozo mema batu bazokata prince eza pe na bandeko na yo pe bazokata pe ba prince quelque part faut mema bango malembe omoni ba fan club eza na ba fan club ebele babenga nga na ba téléphone asilisa mbongo pona ko bamba ba musicien tantôt ya wenge mais lelo ya sombe loko te atikala maboko pamba poni ka wenge te po wenge ezali référence au mutu nyonso akobota mayebi wenge ya ba jeune wala alobi na silisa mbongo na nga na musicien tel
na bane ko linga barumba na ye ya somba lupango te ya tonga te masilisa ki yango pona yo ba guerre na biso to sala attention na ba fan club azana bango ba innocent siko tunanga na ye biso mbuta ouais ngai soko zelinga na za la fan club ya mutu eza très difficile posa caméléon te o changa caméléon nani oui yo ko changa caméléon nani posa bi changer ah nazo changer siko nanko oh mbuta oui eza na batu mususu aza amoureux ya musique moko songolo pakala voilà mais ngai dans l'ensemble mutu na yoka ki na guna ye okay soki na ke pas foi Patrice na yoka foi Patrice na guna ye ki foi Patrice voilà. Na idéologie na ye voilà. Na onzamba chakati na ye abimisaka na miso abatu voilà. Lolingi moko na ke pas jibe na yoka souverain premier voilà. Na ke pas Yantone na yoka Yantone biso we ransone to landa Dumigezi bonsoir DJ Masela tata Washington grand pays tika kosuka wana ozomona ki mbuta ouais. C'est-à-dire na kati ya musique moko na moko azana guna ye na bilengi na ye tango tokokoma tokobanda pe kaka bina file olobaki bongo pona nini mais nga nazo comprendre ya za mutu mbuta oyebi na vie mutu mususu akoko ya yibi eloko tozaka mitema moko te mususu alobi loko abo yibi ngai toza awa likambo na kosukisa ngo awa te yese ka okene kosukisa ngo na maboko ya bato na banganga na makambo ebele ndenge lelo tozoyoka kaleson ya bina file ebungi na sengli nani oyo ayibi biso kaleson tokende kotalisa epai ya mort edingwe epai aza maladi azokoka lisubu nganga te tokende kotalisa epai landa te mbuta. C'est moi Koffi Olomide, je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Donc, ne kotalise pas ya nani. Azana regret. Biso peta mutoso koma kuna photo tu na ye. Kaleso na kati ya ndako ebimi ndenge nini? Kaleso bina file pa kotanda na singa te. Ah kotanda kaleso na singa ndenge nini? Ah. Mais eso mamo iti. Non, je. Biloko tu ezana ndako. Ezana ba limite. Yazangi machine wana c'est charade. Ouais, c'est choix. Mais courant na kin foyeba. Non, yazana ngo 24. Wana posa raison hein. Pour na mona pe gouverneur na power na maboko c'est que courir dans moi gouverneur ni dolo ba gouverneur ba lege bele la kid te yatanga Mobutu pardon bon sera Mobutu power ezala te na power zata mo continent power na maboko c'est que yé passer na power maku oya boy ya munene siko on veut Pero Mobutu ezala te gouverneur de la ville na power. Ouais, fais ça beaucoup. C'est que biso de quoi tous les la courant. Yé mo ka tous la courant. C'est que tous on a problème moko. Biso na ba gouverneur mais différentes zaka ya ko tambola po ya na ba moto et donc fongola ndela liboso. Landa papa. Ozolanda. Ndeko na ngai c'est que bozo anga aventurier ta on yaga awa. C'est que je suis un aventurier. Bon. Prêtre power. Ah, le côté que nous l'a de la poto éviter power.
couré ça sur place mai makamunyansa bo basala wapi power basala batindi na biso po ba yebi ke awa na ba numéro 1 na 2 na 3 bazana po makura power et accompagner kana raison bige même na poto charge à téléphone pour essayer les à la passe na ba te soki po ba na climat bien biso na mulungi zo si les son de chombo charge mbuta na mona fimbu liboso Gasa Léonide. Bonga babomisa yo. Ya. Gouverneur akangisa yo. Yo bo to lobia ko. O loba nini na mboko. Yo bo lobia ko. Po yesiko nani ya ko senga bino bo limbisi. Po to saga er moko. Ozomona général ka songa ko kangisa yo me bubulu yonde la bengile. Wana ba leki. Kana na se. Siko gouverneur akanga biso na analyse te na bangi. Bo du peta o segelo pardon. Ya sa nani gouverneur. Numéro 1 ACP. Congo central. Bonga la lobeli ACP yo c'est que bino na makanisa no c'est que ngana lobeli ngobile. Mboka te na lobeli gouverneur la Tanganyika. Oh, gouverneur baza belé. Te papa zo asabula selo. Ba gouverneur baza belé. Mbuta. O lukela ngali kamuna papa ngobile na sali nini. Valdi. Alobeli papa na so Moïse Katumbi era randule na stade. Akenda Lubumbashi. O lukela ngama kamuna katanga. Tika koto wana ko mekate. Akolo ba be gouverner a Maindob. Analyse. Pois ala gaga ya. Muta boma analyse na moniete. Mais nde na monela ngobila boma analyse. Po bandinga mabe. Alela on fort. Ba yebi singa papa chati ngobila tala kabiso. Fort. Kasi ayeba ka. Ya wana moda show fa be moguna. Te moda show fa yebi sa papa Gentili ngobila wana leki na yo mwana mai ndombe. Yo komisu mwana mai ndombe. Yo zara komerena. On a mis Colombondi. L'idée on a mystique. Maïndo me colle à Denis les sites. Donc, si on a bon à Maïndo, mais on a des quoi fali. Pour battre ton bar, on a le balicabora. T'es la commission. Tu évolues. Boliangangonga. Distraction. L'idée à Kananga, on a oui, Mbouta Bakisa. Au monde, façon climat et comme il y a terrain l'élo. Il faut que tu apporter quelque chose. Donc il faut que tu surtout ngai. Ah bon, on a dit Tito ça il faut aussi ça rapide. OK, bon bien fait. Donc ce qu'on a sujet me sur code ça, mais oh yo to gérant on a voilà. Bon. Boni. Buta, lobi to mona ge émission eleki. Nga kubuta tindele nga pena. Merci Osé Mukulu. Merci vraiment Osé. Et puis tu as mis commenter dans le bas. Boulouba qui est bloqué sur ma tour son micro. Message pour vous dire dans Brazzaville qui m'a échangé avec toi. En tout cas, on a comment on fait la émission nous va idor. On comment toujours malé marbezoya. Veluzo ambata. On m'a veluzo. Ken a sali commande dans micro sans fil. En tout cas, et ça l'a bien au Sarante. En tout cas, lobby na fandi boy na zui un lien. Et vous n'avez pas Kouloutou Nanga, le PDG Eric Moukweso, mon conduit à maison Ephraim. Lien wapi, Kouloutou Nanga n'a-t-il au collé, Ayambagi Batumwe, Belé, Lobi na plateau nae, toujours pour décortiquer les solos à Tchatcho. Mais c'est au Talagi en Boutalika. Si, na Talagi. Et là, on a tiré Kuna. Non, et là, on a tiré. Bakena n'a pas plus loin pour nous faire comprendre source. Il y a musique au Nyons Tozobeta Lelo. Maintenant, en résumé, on a sala qui n'a pas tout. On a comprendre que on a l'obagi une analyse passée, précédente. Je crois na ba propos na net. Parce que en résumant tout ce qu'ils ont dit, ils ont quoi que roum meza le roi tissu. Oui. Tonga et lamba ya sorte Nyons Tozana oposa. Kofi atongi tchacho nae. Wana eza tchacho ya Kofi. Bidunde dundo, moni bidunda dunda oyo vena sona ni Herman alobelaki ya ba trio Majesty. Oui. Eza ndenge peka ka Kofi a créé tchacho nae. Pour trio Majesty ba beta jamais musique asika. Bazwaki musique ya James Brown basangisi yango na rumba congolaise ba mélanger moi qui VV na kati donc VV Verkis ba mélanger qui Franco d'ailleurs Sinatra no imba le roi Franco.
venabso sac ça coule ba mélanger ba style mais ba connoter yango o ya bango ba pesa yango bidunde dunde ndenge pe papa wemba azwaki donc rumba kaka mais le côté ba distorsion moi rock and roll trop akomina akomo benga yango rumba rock eza nango ba combo eza ba connotation eza nango la rumba eza nango wana se servir sala nango oyo yo ling genre musical. Oui, donc créer ton genre, créer ton style. Non, rumba eza genre. Maintenant créer ton style à toi propre. So talibé tout le monde a créé quelque chose dans ta rumba. Tozo bien en création pourquoi? Le fait d'ajouter timbre à yo personnel. Et comme déjà et loko ya yo. Pépé Calé de son vivant. Tu vas détecter Malamoko à travers sa voix. Et puis azaki de loko mo na nzoto oyo ermo ya bazombo, ermo ya baluba, et zo sala ki Pépé Calé. Après ça, un exemple belé les vieux. Na mona pe nati et loko kanga na sepeli le loko mba mwenda baye ke levé Bosco et loba bi les sous plus parce que katanga ba bana content oneti côté musique ba bimisa ba star ya minene belete tout le monde a Barbara tout le monde a ba star pe bazana ba mais il y a belé penzate par rapport à Bandundu par rapport à Congo central par rapport à Kassai par rapport à Batete là lelo Jean Bosco mwenda baye ke comme besoin à la page, l'icolo a fait absolument beaucoup de choses pour aller cambo. Oh, on a la bibisa qui question. Et pas Félix Oazé, on a émission de Salagi. Il y a un de beaux petits bilogos. Pour ça, on a tout un Félix Oazé comme. Il y a un genre style de bêta raté. Mais les pays, l'autre débat, on est beau también. On comprend. T'es nati à cause s'inspirer. Mais, et là, on attend de déclencher qui est en haut. Dans ces pays, on a fait ça. Oui, bien regretté qui m'a cassé. Zoan micro. Où est là, le babou pour nani? Na regretté qui m'a cassé tant que pas mon quoi bongo. Na lobby ah nzambe na milukele. On to lo banate ce qu'on a tel nga lobby ah muto niveau na nga yeyo batu nini bakie kuna. Lobby so to niveau wa zekote. Oh. Neti yo na proverbe nini yo so loba. Oh biso to tigala na kata mukilo. Na kata mugilo. Lido follow na nkolo. Ate munene matago yeko yate. Musa mikokuna ngaye. C'est-à-dire au moni papa et mi to bande l'émission na po mona niveau na ngai. Bo senga mukwa bongo litu Félix Oazé quoi. Bo senga eli tu émission bo mema ngai. Lokwa na zongi. Do mutama sese. Mutama sese plus mutama sese. Vraiment. Na regretter ki bo ko mukwa bongo te bino mibale. Ah, pour question na bibi ça qui il y a un petit problème. Misanga mbuta. Non, il a ngana lo ba valdir. Pour Nangato Tchak Kofi à l'aise na Kwenae parce qu'il n'est pas il est victime de ce qu'il a créé et puis ça a succès. Nati Peto Tchak à l'aise dans zone de confort nae parce que c'est un chroniqueur de taille. Makamunio son nati à sala la chronique Vera Mandimao. Et puis il a avoué qu'ils ont bazana na nini à bienté. Lelo bana na relation à bienté. Le roi bana relation à bienté, il fallait qu'il produire le koana. Parce que Nati n'a pas de haine envers son vieux. Et puis, il vient de Ramboba Linane Nati. Monika, moi, différence au bazar on l'élo. Des autres créés biloko. En principe, il vient de confiner à créer Tchacho Naye. Donc, on a loba qui Tchacho Naye. Et ça, n'est tout le monde a trio Majessi. Va créer bidunde na bango. To lobela, to contrat à monter. N'est pas vient de vieux beaucoup va créer rumba rock. N'est pas nani, pardon, Fali a créé Tokos Musique. To télémela ya ngote faire auto créer rumba trap to télémeli ya ngote Inos a créé Afro Congo tout le monde o ayaka na mwe loko na ye identité na ye o azama ye la pauvreté a créé kombo nango ezama bête très bien bouté ezama bête donc to comme to victimiser vila so rambote pour na ga chacho na ye musique eza ya Congo eza ya batutu tu peux t'en servir comme tu veux. Il y a à s'en servir dans le à créer ou à créer et bibi na biso à batezo kende batu tout peut créer yango tia la mo na thème de créer mutwashi mais ba pesa la reine de mutwashi pour à kenda na à vulgariser yango ozomona donc totika mutu to à la l'aise na kwenae pour dans des faux débat Kofi qu'il pleuve qu'il neige pardon à otika la ga mukolo chacho parce que ça y est, ils ont marque de fabrique na yé.
yé muta créé yango azuika na musique à Congo atoki na ekaka achango na récipient na ye changakudu muta na amplifier muke pour na ba so ba tala biso et n'y a le problème ce qui Kofi Bengara Tchacho un genre musical voilà pour n'atteindre la dictionnaire français babi sur genre rezanine babi ensemble d'être ou des choses caractérisées par un ou des traits communs voilà les rumba et un genre musical et ça n'enseigne ça n'a qu'une réflexion musicale au moins il est là oyo église catholique il y a qui na Rome non et na style na bango rythme romaine ne ba ça limesse mais muta ba français ba yotala ge ah photo ça on a ndenge na biso ba congolais ba yotala photo ça on a ndenge na biso biso to sala to sala indépendance on appelle ça mingi par exemple l'église catholique pour na yebi mambo mo trop mam na biso donc indépendance na lite ba kulutu do ba cardinal Malula paix à son âme ba kesenga na Rome basa la liturgie ya Congo et ça est limesse ya ba congolais et au moins le basa rite zaïrois le pour la ça la bien faut ça qu'on a qui ndenge na bino voilà biso to bina Congo la rova na ndaku na mester raba oh là là biso da sans chaud il fallait bien oh kembo ya moi créer la biso to longo sko mais c'est le roi jar pour la qui ni ya ba Rome biso monde entier en Afghanistan ba ça la messe na Équateur ba ça la messe na Caracas ba ça la messe na France na Haïti na États-Unis partout so pour messe que de bien fallait mudam da salon na ndenge na ye ndenge wana ne ba bengi ya ba mongo on va muta genre eza rumba bon tu vas tirer sur ce kuna voilà tout mais non chacho style pourquoi so que na style pour na moni émission ba to tindelinga ba 450 toi kutu na tono sa jomo to vie mo tono sa échange lelo na mo to na compression vous mate ken molimbi sa na répondre ka muke awa tango tindelinga Kofi domination ba ke ayoka moana chacho pour la première fois na munoko ya kutu mo Armando avec percussionniste koyoka mo na ko comme son style musical et c'est des choses différentes non na ko mata so muta lo ba lo mo tam so ah oh tam so c'est ça bongai mais ngana ke na bisi batuke si le journalisme on a ça les qui bongai journalistique donc l'idée peut venir de moi mais l'application est la tienne pour avoir style babilobini babi bien si les manière d'agir ou de parler manière d'exécuter particulière à un artiste à une époque à un pays papa nanga si tu as le tchatcho ya style à Kofi to bo yango poani babi style les manière ya quoi agir ya loba et c'est oh ba que mutu mo loba net Kofi à l'époque pourquoi copier mutu à toi sozi au salon on a 100% te gamin voilà donc ils sont tout on dit ma passe on a que tchatcho ya Kofi Kofi moi loba bina ke a fait ba débat au que na zwaka na yoka comme pour la première fois et pas il y a Kulutu Morobo Armando. La Kulutu Armando a moi on a comme style la musique voilà. Kofi dem dia bete son comme style la musique. Mais attaque genre musical c'est la rumba ne mama ya makambo na nyoso. Muno ça la rumba ta ou Félix Oazo kwa ki betara style la chacho. Tant ça la dana ki Félix à côté ba ki Michael Jackson. Voilà. Et à soupe na chacho. Kofi te comme ya chacho ou equalisé. Voilà. Tchacho was équalisé. Bon, à part Michael, à côté, avec moi, ils ont moi qui entends. Style, les caractères et moutou, manière de agir, il y a Koloba. Et puis, pardon, Ken, et puis Valdi. Ça, c'est la techno soukous. Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Et Tikala partout dans l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, que style Awilo Komonango, techno soukous. Mais qu'est-ce qu'Awilo a créé? Il n'a pas créé. Azus soukous, on va volus ma belé, babanaïko. Beta, abakisi techno. Techno style, wana drumouana. A tchekiye. N'a pas façon de créer. N'a pas moi qui trio ma Jessie Mouké. À côté de la qui a Awilo. Et puis c'est techno soukous. Tant que d'abord on m'a beta soukous. Mais azuka ba bela kota uta ba bela mambo ba nini a mélanger la touche à diblo diba la nguma lokito drum nengezo ndo ba kena ngona moi rapidité ba sangisi moi qui zouk muke na kati et puis c'est soukous. Voilà. Tout le monde a Kofi Yemba chante lutumba. Voilà. Banzembo ba vient na so nyoso ba yemba na kala. Voilà. Kofi Yemba ngwa yemba na ki Kofi Olomide. Voilà. On comprend. Nzembo tam so sama ngwa na yemba mais Kofi Yemba na ki Kofi Olomide. Voilà. Na style na ye. Même ça mangwana. Tango ba yemba na ba franco
ntango oyemba na ok jazz ntango azozwa micro ayembi parti na ye ocomprendre ke sambango wana mibakisami na kati ya ok jazz eza style na ye te donc azwi style oyo auta nango ya lei ya tabu lei na babombenga po sambango wana évolue na bombenga après asangani na batabu lei lelo après ayepa franco donc abeta na tous les trois nakoloba badérivé ya rumba wana tous les trois donc nakoloba et style ya moto eza ya ye propre mais musique genre eza nango commun ekozala ya bato tout mais puiser genre et faites le vôtre la classe il y a pas vie ekulutu na biso Zakari Bababaso par exemple voilà batutu batambanga Ken Piana ba Jean-Fils Basasale ba Pacho RFI batu presque nous batambanga mais mutu na mutu asa ne sel na vie ça kazaki soit tige anoninga na bwe momo na pas kente voilà momo na pas Pacho RFI voilà pas Pacho RFI oyoka likukuma muke pas fait ça que les a quitté et pas pegin ça qui kukuma ya outrance donc sans qu'on fait le milieu que tu es genre musical en tout cas vieux on a peine à la débat au saranate et ça peut être le là genre c'est normal mais on peut faire exemple catholique bah ça on est sur baté ya bazana style baté là mais son hôtel a passé il était à Kanda au senti matolo ezana kati voilà Nambota Valdi na pas exemple mo neti ba série mo to genda samba na Frank Stema na Glo Langi commanda Belhomme azo sambisa biso babi comment yo sala ka émission ya polémique na répondre directement na bi conception ya émission nanga eza émission pitopal style nanga na créer eza pitopal style ya direct ozo comprendre na lobi eza tina ba document danga na créer genre ya façon nanga ya concept nanga ya ba émission que soki na zui invité to que no pic soki pe guerre na beta guerre pe na cacher comme mutu te nga beta guerre direct donc là c'est que comme pas plutôt pas le nga mutu na pesa ngote eza comme moi to kuta ba papa ba mais style liwana nga na commission style plutôt pas donc batika na bango ba débat ya chacho pardon neti wenge babeta style nini Wenge 4x4 non Wenge bazwa Victoria Muke bazwi Viva Muke bazwi Pechacho bazwi Grand Zaiko ya Manua ku Muke bazwa Pechacho Muke ke bazwa pena Chacho makasi te parce que na kata Wenge biloko ebele te na Chacho peza Chacho ezate na si ofina trop ezali pe si tout tango bakabwani oya kebwe ba utilisaki yango makasi na ba rumba na bango mais avant Wenge c'était plus Zouk donc moi qui Kassav Victoria Grand Zaiko Viva oui na okende ko landela pona confirmer que Wenge ezwa Chacho beazo de que no pesinga chu sans te toucher di chacho so que là-bas c'est belé tango silisi que là si alobi la na elisusu ngaite ki chacho na kati so que tu limbisanga machanta limbisanga Switzerland et ça moi qui chacho moi qui Victoria so que pe na Blandine kichacho na kati donc ça peut être neti pe vela so kofi na kichacho na ye wana na style na ye wa asangisi wana ba Frank la san pe ba na kati ba laisser tomber ba ni ebela non ba zwa kaka mais na si ça to conclure côté manga na ko conclure ça na lobeli chacho te yo na moni on ngolobela kofi bien te na lobeli chacho te yo zo ngolobela kofi bien te moni vandi problème yo lobela problème ezanini nga na zwa ki pe complication po mopa akoko loba ye mutu asala style chacho voilà pona nga na mona ke ko bota ba discussion chacho mbala koko bima chacho kashogi akoko bima kashogi wana ka mbala mutu moko baza mutu moko mutu et makambo sikoyo omoni bandeko balimbisa nga pe na yebaki te na profiter bandeko balimbisa ngai bandeko ya chacho balimbisa nga po nga tangu na moni kulutu alati nga na bi elate lioyo na jija ki yango bonté elate nini o papa mopa walataki couper na nini mais ça alata bongo kalata te bilba abasi ya makolo
te sikoyo ngana yebaki te Kulutu Ali de Mokemo. London. Mami kita mi borro ara. Mami e fotore bibeli ga ne ti kakera buto ga. Montage que iye moko penda papa pena iye ga divina te ke fiaza na borro ara garde l'ombre na divina gate ba monter vie de fait la via ka ba ga pa le borro Eza mi bali. ya mi bali na yeba kiteke attention na solaire tigara zureta la ksenga ba photo mso ba riko wens ba coupe na ba basket ezali to fe Tonga nyoso haute couture. est-ce que ebi ke ba coutira ngo mingi basala pe style ba pede na ba style ba mibali normal alors so ebi ko pona kota ro poni Mais obeti chaussures Rico Owens pour homme na Google ba talon ne bi. oui pour homme mais homme a marque nini Homme ni diket. on peut Siko Valdi. Mais ça va tchana na magasin. So on va beta ki bonita. Donc tout est clair. On va beta ki yo blogo de bon, donc le pena na logique. Vie pena o ya beta ki. Eza na ngo ya ba PD mais asele ngo ka clip. Bes kaka. Eza na ngo asele la clip. Parce que na ndivite le kofia ko lata sapato ba PD pour moi qui na ngo na bureau ministre. Impossible. Ma yebi ke za ba PD mais ala tipo na ko sala clip. Donc na makambo est prêt à tout pour créer un buzz. Il est prêt à tout. Na makambo tout auto discuter ya ba tchatcho ya banani ngapo na ngande depuis musique ya Congo e banda nano na mona musicien o asala ba œuvre koleka Kofi azalaka na eti. Da Kofi asala ba œuvre oyo aza incomparable na musique ya Congo depuis e banda tina ti lelo mutaleki Kofi azate. Moni ngana artiste wale za vina so lo bibongo album belé et ko créer moins incident na histoire ya musique bon avis à Ken ya ngwana mais attention batu ebele basala babiloko ebele ya kosakana te album belé bon eza pas si ko lo babiloko tonto loba Kofi a contribué na culture ya Congo ndenge ba grand Kale ba contribuer ndenge ba Pepe Kale ba contribuer ndenge ba Victoria non attention ça ce sont tes propos laissez-moi dire mes propos à moi voilà parce que yo okolo baranga jamais voilà okolo baranga jamais que Kofi ba œuvre ça non attends allez grand Kale attention je suis désolé je suis désolé c'est quoi bi grand Kale bien Kofi les grands Kale na ni Kofi Kutu non attention non quel bon débat c'est bon débat quel s'il te plaît Boudé grand Kale na ndenge na yo mais ko mélanger na quantité s'il te plaît Boudé docteur Nico na ndenge na yo comparer bango na ndenge na yo mais ko tchanga na quantité donc sinon ko tchambuta te je peux te donner ton micro comparer na ndenge na yo si ka ngape na ndenge na nga na comparer na ndenge na nga Kofi Olomide a du respect alors du respect na grand Kale na bakulutu wana tout ba Franco tous ces gens là pour ayebi ba nani Kofi aza prêtre mais ba prêtre o ya kuta bazali o ba longwa pete na mito batu baza papa we ba grand prêtre o sakana te keba papa we ba mona kawana banda ba congolais banda o sa album na sali album e belé ko le kabaninga nyoso bon en tout cas ne oyebi ke ba bozi pe ezali na ba ndem so ba 3 albums ya yemoko donc so tangi na ba nombre des albums boué ba tu belé ba sa album e belé pour Kofi pe so tali pena bien ana ba vingtaine. Vous comprenez? En tout cas, si on a tali maintenant vu dans Bozi Boziana, na ko tchè pena ka album belé makasi parce que Bozi attention s'il te plaît. Surtout bon loba net aux unes nous tenter ya ko comptabiliser. Ba tout le monde ba défaut et comme ba tamo ça ba 3 albums dans l'année. Il faut tenir compte de ça. Mais Kofi a ça une année album moko, une année album à quartier latin. Tant que comme un mois temps donc baza bato ebele ba bisa album pe belé. Tous une temps à comptabiliser te soko lingi to ko ya analyse mususu to compter to ye ko faire sali tel nombre d'années de carrière na un tel a sali tel nombre d'années d'albums pardon un tel nombre d'albums wana to ko yeba qui a fait plus d'albums
Mais Kolobango à la loupe, boy, ça serait un peu difficile. De naissance bah, parce que les lots dans ma fête, génération en génération, les lots. Muto dominaka na ba manifestation minene zaka kofia même na ba fête les lots ba fête oyo kenda même oyo kenda kambuta toza na Congo attention ngana boko vexé vena soza prêtre grand prêtre mais to cha mutu na mutu ne sikana ngapo na lingité to zo ba misuba ko mal à l'aise parce que ba sali pe ma na mboko. Est-ce que mutu le roi Carlito a tiré musique kala et ça plus de 25 ans. Au cas que Banzembo Carlito aimait la même Papa Noël. Si le a fait terrain. Mais tu as mon côté. C'est ça vraiment emblématique. Voilà, Maman Bilabel par exemple. Yo ça a fait ya nani we ça la mara. Nze Maman Bilabel est bétate. Beta. Voilà, donc mutu na mutu à la l'aise na kwenaye. Viramba à la l'aise parce que grand prêtre Madilu to lobité. Osomona. Madilu to lobité. Te baza bango na grand calende ngana zo bande banze ba grand calende te. Lorobi bébé chanda to tangi ekutute. Les jabulela. Les jabulela wajitu mbedi. Bébé la fête non. Rien. L'anniversaire. Pardon, on a une question. Tout ça kawana. Ouais ouais. Ken a le bel roman pour na Ken. Grand Calais, il y a zozo yoke na matoïté par exemple. Ah ça l'effort à oyebaye. C'est la mouta. Balobité que le roi confiance a fait na chose grand prêtre. Que Batunio so baba fan na non. Ce qui Batunio so baba fan na Kofi na Congo. Bele Kofi. Non, biso to ça analyse. Donc tout le monde n'est pas fan de tout le monde. Nalanda papa chéri. Parce que ba archive ça. Asala émission na Nana Boduga. Aloba boy. Bana nanga bazalaka ba fan ya musique nanga te ba yebi pena musique nanga te mais ba fan ya musique ya Fali. Yango basenga kinga Fali ya kobeta na anniversaire ya mwana nanga parce que baza ba fanatique ya Fali. Ba yoka musique ya Fali. Wana ebima na munoko ya Yemoko JB. Parce que mbuta pe alobi ngapo nanga par rapport te mbuda lobaki mamba fan na mamba oyoka musique elo par rapport ndenge papa wemba ndenge vient na so papa chéri alobaka c'était ça on ngote c'est intéressé pe na oyoka ngote c'est deux choses différentes mais oui ça mutu zo s'intéresse oyoka tant que beta taxi oyoka non asi neti nga grand calé na yebi nanga musique neti na s'intéresse nanga na ngote par exemple grand calé non na oka na boîte te non na oka place moko te mais eli ko lobate que grand calé aza o yazate non. Kofi est là où il est, mais tout le monde n'est pas fan de lui. Là, il faut mettre ça en tête. Mais Mouta, Tozalaka, tout le monde a regardé Gims na Dadju, non? Tu veux que Gims prêtre au Saranate. Mais tout ça, la discussion, tout le monde a ban déterminé, parce que bon, va fan à Dadju, va fan à Gims. Et puis, il y a musique à Gims, mais il y a Chili, il y a Dadju. Et puis, qui s'habite? Mais Mouta, histoire, il y a Liboso, mais la fin justifie les moyens. Voilà. Bah grand prêtre bazana on a Bible mettant Jésus tam sutanga yaka voilà l'isone pesa mon peuple ko kabate belé donc ce qu'on fait bah joueur rebelle à Congo ba taper danger mettons trésor l'isola trésor pour tout homme sous et quand ce qu'on fait hein donc l'Ancien Testament bazala na bango ce qu'on fait Jésus siko mais tant pour ken sali tant que fali Jésus tant ken sala analyse comparative entre grand Kalena Koffi Olomide faut tika à l'aise si na tika à la l'aise na boya kinda loba que grand Kala est banité et Koffi l'équipe grand Calé na oyebana là na boyi Koffi a un peu plus que grand Calé la musique à Congo. Oui, il n'est pas interdit hein. Il n'est pas interdit. Bozo Congo un peu plus. La ligne Koffi OK nango. Grand Calé tam so temps ya revivre la musique moi tam la été tam so ko ndé mo na Koffi. Ouais ouais. Au moins na Koffi na OK nango un jour a ko battre ba record nyonso to mona Cristiano Ronaldo tonga na Real de Madrid. Alongwa na ba Ronaldo Lima. A chaka autant de billes, à Salaka, à Longolango Nyoso. C'est facile, na Samoyo. Ouais, ouais. Mais Koffi n'a commis l'élo. Ouais, ouais. À ça, il est belé. À battre un record tout, hein, jusque là. Donc, tu les pointé. Il y a une photo gérée, photo battre là. Il y a un lobby, il y a un lobby. Vu l'âge aussi. Non, pas si c'est battre le record. Parce que au sol qui a un record, via Salama belé. Mais non, nous peut abattre le record. Tout est. Voilà, mais il est grand. Et belé, mais pas tout. Mais il est grand. Voilà. Mbouta, tu vanda. Tu as l'analyse. Bana Mike Baza, Mikolo pe Bazali. Yonanga yi toza promotion ya Grand Calais.
bango baza oyo ba musique ezobota malelo faut ko yeba tant que tozoki na débat ndenge ni toko koloba bon tokomi wa na lobi na nini style chacho pona weza nani bon nalandaki yo ndenge ozoloba na ba explication na yo ya des fois naza mutu aduti makasi na tiaka pe tembi mais tango lobby Nathalie Valdi a lobby otangi na ba dictionnaire tika to boaka ba fleur tant qu'il y a na bon moy na style na ye ya chacho oyo amema yango pesa pe na batu ebele o bazondi maye mo pao Koffi Olomide tika na ndima yo moma yo moko za envie oyeba qualité ya kanda na carrière na ngape andimaka yo po babiloko mususu tokoya kokumisa chacho makasi mukoto yoka mutu alali na se ekomi chacho oyo pena papa chacho kongola za motema mabe makasi azondima mutu po ayebi ete mutu wana ko alisu komi défendre ete oya zalaki bino bokomi siko koluka ko défendre ye ngai na confirmer Koffi Olomide mopa mokonzi kolo chacho mais oui mukolo chacho eza Koffi tata apambula ye ngai pe eloko na kobakisa nazwaki bilamba oyo vi alataki na contre-temps eningaki kabola nga na vie mais tangu baye kobenga nga mpona soki bapele ebele kofeza moto akosakanela ye te mbuta naza mutu fo babenga ngai tozokende pa bina file to gagner temps c'est-à-dire batu babengi nga na baministre mboka babengi ngai balobilité ya wana mopao mabe yango wana yango mona yaka na TV na bi papa obengi ngai okotini na ndako na ngai ozomona c'est-à-dire mopao vanda na ngwende na yo tondi mayo to boaki lo ba fleur tant que ozana bomo to sala musala lelo soki to tanga be ba musicien belé na mboka na tsuba to sala honneur en mboka eza grâce ya Koffi Olomide mopa mokonzi mukolo chacho mukolo rumba tina ba feti to yoka kayo to bina kayo partout kasi balobi to komi na suka nazo lancer message et l'accepter to komi na suka mbuta pardon za mukolo ya landela partout bien pardon grand frère tout ça dans matanga artiste et comédien Tcheko akufi balobi mutu abomi Tcheko eza collègue naï comédien attention avec des propos là oui nayebi papa na mwana mukiete muta nazoloba ndenge na yoki sikoyo ngana ningina senga ba internet nyonso ba internaute essentiel ba comprendre te mbuta yo otangisa nga awa otangisa nga imbuta to gagner tango o rappeler nga ba internaute na cause rappeler pour ma prononciation sikoyo yedi sanga ifona lobaka abongo style na ngai na za pour ma prononciation na bengisi oya kozala na temps ça va oza cameraman oza journaliste na bengisi bino nyonso jeudi na ngonga 15h ngai naza na makambo ya koloba na famille ya Tcheko na kobimisa ba photo na kobimisa ba video pe na tosenga na papa Kasongo azala wana pona ko sécuriser nga landa te papa Kasongo l'accident que papa Kasongo yemoka ya atinda batu pona ko sécuriser ngai po nazana makambo ebele fona loba jeudi wana pardon bo partager vidéo oyo botinda ngo partout pardon muta grand frère Ken soki boko accompagner ngai e kozala mabete omoni eri yango yo maswa kuna makufite oh nani comment nani oh bazo swana na maswa ko nani pakalowi nani akufite mama Kalunga azana poison. C'est-à-dire papa au moins ngane na zabwe na pesa ba décision pamba te boyebi bien na yaka ko luka ba problème esika problème ezate mais oyo ngana ko bimisa jeudi na 15h pardon famille ya Tcheko mutu a bouger te mutu a kende musala te comédien oya ko ya savoir mais ngana sengi caméraman journaliste il y a n'importe quelle chaîne il y a télévision il y a internet
nazoya kobimisa makambo na famille ya Tcheko ya minene bino nesko boko yeba mutu wana boko sala na ye nini mutu na komuna bakundi te faut moi respect na ba mort te na respect na ba mort na bakundi te makambo muta na lobi ne lokoma na bisa vérité pourquoi soki mutu akofi ba prophète ebele balobaka bobenga ngana la musaye parce que ngana za na message otozela bakunde na motema ne pe manakima asi akufi motema sepe mai na kimi ave pe manakima fonga nene ekoloba makambo yo naza nango o to sololaki na Tcheko ye yebisaki ngabi koloba yango te menga nazolakisa Tcheko nazoloba yango bazalaki ba pire bango mibali momoni publicité to sala na yete ba pire oh papa mais quelle bonne atteinte à la personnalité atteinte à la personnalité par rapport à quoi yo zana na famille diffamation zana Mutwana chaki poazo pone. Faut pas poata. Papa na bengi si autant que journaliste comme sou côté le melangai. Marambo faut qu'il na procédure judiciaire pour qu'il na l'état que le marambo pour yemo. Wa témoin marambo aloba ina yo. Donc le on a public. Na loba na public famille vandi caméra vandi na lobby et si liboya ko accompagner. Attends merci na Lydie Schengen Sandra Schengen. Après oui. Après ya mwana oyo ko ya eya. On va soutenir yo. Merci. Discours ko yebana. Papa Tinenga na analyse pas maté. Voilà, merci. En tout cas, merci à Sandra Schengen, à Lydie Schengen, c'est dangereux. Na papa Paul Moussongela, Mokonda Colmar, Atala Kibiso, Anisi tout l'américaine, fils à papa Blaise Mbouko extraterrestre, signe les agas événements. Ma Verombungu de London, moi Sanzela Minou. Ma Verombungu. Jojo Alitalia, papa Firman Matote Maïget Moulunga. Mais là, yo normalement, normalement, faut en avoir cadence. Mbuta, est-ce que son micro na koko lobate ceux qui collègues na va que na tikela nga maloba na ko lobate merci moi ba mbote Maison qui tams Pablo Kitambala oyebi mutu na ngai Maison qui tams Tata Pambola yo Maison qui tams c'est Pablo Kitambala. Merci na analyse nengeleki, merci na Kulutu Mbuta, merci na Ken Piana, merci na Valdi, Tata Pambola yo pour la réconciliation et Stali Kitoko et Lexi qui était tout ça penda bano to vona ka pembeni ya moumbu na Nzambe prophète Emmanuel Idodi oazo sunga ba congolais ebele na wetali liloba na Nzambe pe ko bika na bango papa Nzamba Pambola yo na bosanité maître Patrick Mpiana mon ami personnel ya tango ya kala to lo bango bien maître Patrick Mpiana na kati États-Unis Tata Pambola yo na bosanité ya Papi Bunzi mais c'est le français plus de 30 ans na kati ya France kulutu Papi Bunzi Younou Shibanze la fleur du jour Mbuta nazo ebisa yo na tanga na nga kombo ya bana basi na yo nazo ebiso vérité omoni Younou Shibanze wana soko komi ya ye Mbuta au passant nga batu na ndimaka est-ce que kozwa Younou Shibanze te Younou Shibanze la fleur du jour Younou Shibanze la fleur du jour pasteur ah bon c'est la journée merci Younou Shibanze Mbuta lobaka mingi kangise munoko pardon Younou Shibanze la fleur du jour Tata Pambola yo merci na tous les amis de pasteur Lité Akanda ndenge bo accorder kinga bolobi lokola prophète ya lobi okende na analyse kende merci na tous les amis maître Mabende Bacharge maître Chura Mboma Kokodema ba oyanga nyonso tika yawe Nzambe Tata apambola bino biso tokei et pas ya bina filé boyeba nini koleka kuna Ken Piana merci Valdi Tambo to komi na suka en tout cas na pesi Venanga Ogi Kingombe na Lubumbashi en tout cas merci na yo venanga nazo kende ba Lubumbashi trop Ogi Kingomba zo lobelo côté côté là en tout cas c'est Apolline Lumumba RDC Monde merci c'est nanga Adel Djoko Bagou danger Joël Salambi millionnaire na kacha bela vie Placide Ebio Joël Salambi na Ebio vie Placide Ebio te asola vie Placide Ebio en tout cas chez Djonga ngana taba na pesio bambote bele chez Djonga c'est dit qu'il y a mawe manko il est bien international ta biso na lo banga ki pe yo c'est oh aussi ici Brice Lendo Kokora Fatima Kizembe c'est Apolline c'est Angèle Moussoili Osé Moukulu qui était derrière la caméra merci l'assistance à
Makongimbi, merci na bandos tozaki na bango en tout cas. Ah si pour na lelo beaucoup mais na sur la suggestion na ba remarque so pour na mutuna tinda gaga. Ba débat vraiment ça avec na téléphone donc est bien au Saranate. En tout cas merci. Vous s'abonner sur massivement dans le site. Omoni bandeko balimbisa nga pe na yeba kité. Na profiter bandeko balimbisa nga yi bandeko ya chacho. Balimbisa nga po ngata una moni kulutu alati. Nga na bi et là te lioyo na jija ki yango bonté. Et là t'es nini? Oh papa mon père alataki. Coupé na nini? Mais ça alata bongo kalat. Te ba basi ya makosa. Te sikoyo ngana yeba kité. Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a On va te là qui est amoureux donc malangoué qui me dit. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.